Baby signification mwasi to mama eza nini. Baby signification nango soyo lingani bana bato sabino. Bana babanga yo. Me yoko banga mobali ti. Esaka ndenge moko. Mama ato sala ko nganda ku 4h. Azo nganda ku 1h. Azo nganda ku 2h. Azo nganda soki 23h. O abengi mwasi. Il faut que tu aies la cuisine pour l'embellir mobile na yo. Quand tu as mobile na yo, tu jamais à côté de la cuisine na lamba, aïe pas servi à planter bilo comme maman yango yo. Si au liepé, tu sais pas si ça choquant ma case, mal da foutre le ticket. Ah da foutre le ticket. Ata kuta kyo ki na forme na yo na makasi na moka bana na bana. Oyaki na mbongoro moko mais tango ndimi ko linga tango ndimi ko bala c'est-à-dire bosa na ba monter ba mbonga mapeka oyo mati sembo ki na poto alors que moi si ya mutu so mba sale ya rêve oko fongola fenêtre ozi valise so ki chasser ya peko so pataka bilamba na kifunda nini oko zwango okweka na fenêtre ekende obengani mobile maman bande kwa basi kaka poto ebo pekisa ba parents ba beta bana ateza mabe ateza suki ndenge nini awiko beta bana te eza mabe makasi mwana ebongana na éducation ya papa na maman na ye maman na nakumta edikaka bana ezalaka jamais mundele ni soda ni sika moko bwe songolo pa karate siska atinda ngana lamba na cuisine aniki sanga bilamba moko po ali tina niveau wana bungu te yo kitoko eleki yo to nini osuba aji mobali nyonso o mwasa tinda ko na cuisine ko lamba asute boya ka penza boya muto bala ye oyimisa mbongo na yo na poche onzima obala ye onzima sofa na okutu nzala ebele ya soni kuya na Angola bokai bandumba boki soki kuna na poto soki nini bokai na bino komonela mibali yango ezaka ka nini yango ma genou comme la poussière zoki mon Dieu Seigneur s'il te plaît mon Seigneur Jésus donne-moi le mariage donc on va donner le mariage yango et comme yango na ebitela bien ngokombo nini ataka ba nouveauté batonga na ba Facebook WhatsApp ana tante yo kelamba na cuisine bon mekalisusu kolamba te et soko komi kuna okoyi muta mapapu soko c'est déjà document si mukanda et pona yo c'est fini ngaso na zinde ndeko na kela moko pesa ba ndeko libando na ke ndeko na nga a traiter mobali bongo asombata akanisi bilamba na ngape abo mona fenêtre et ce qu'on si musala et pour na yo commune yonde miko konza mobali ongoti na mobali na cuisine et alamba semi po yo lia pas jusque là na lobité basi nyonso ya poto ba se comportaka bongo balobi a boza pesa di ya bino ngoyo de Mbanza London TV balobi le meilleur site internet ozo le la vérité. Oui, quand tu as une source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout botala kaka de Mbanza London TV avec des Brino original. De Mbanza London TV avec des Brino original. Balandinyo so ya DMR TV original. Oya bino ye na misadi bafana. Elo na sujet mususu. Et si je n'ai pas lelo eza ba comportement ya bana biso baboka babota magana poto et na basi o bazalaka na poto ne ba traitaka mibali na bango soki bazo sala action si je yango et ba comportement ya bana biso babota magana poto eza vraiment mabe makasi pona nini parce que le temps et après ça bango pouvoir d'opportunité mango ba banga ba parents na bango te et ceux qui ba parents ba beti bana po basali mabe et ba kebenga appelle la police ba kene mbango kuna et police ya koya et pona ko kanga mama to papa eza mabe mwana ebongana na éducation ya papa na maman na ye maman na kumta édikaka bana ezalaka jamais
mundele ni soda ni sika moko boye songolo pakala te mois d'éducation na kati ya ndako sikoyo bino leta ya poto ebopekisa baparent babeta bana ate eza mabe ate eza soki ndenge nini akoki kobeta bana te eza mabe makasi yango bana bazose droge et baza kosala bapisinga na nzoto na bilongi e baosala mabe bakulunaire parce que bakoki kobeta bango te éducation na bango eza vraiment différent et na comportement ya bana abotamaka na Afrique bana abotamaka na Afrique bazalaka respect batosaka baparent na bango mais oyo abotamaka libanda ya mboka e batosaka baparent na bango te eza vraiment mabe na bondeli leta ya kuna bakonza mboka ya mboka libanda e bomeka epe kochange mpona nini mpona éducation ya bana na biso eya mpenza mabe makasi mabe mpena bien te eya mpe lisusu basi oyo bazalaka na poto ansi mobali awuta na o Congo ayemi na kati ya mboka wana poto to Amerike to wapi esoko okomi kuna okoki muta mapapu soko osi déjà document ozi mokanda epona yo c'est fini esoko ozi musala epona yo komi nde yo nde mikokonza mobali omotina mobali na cuisine e alamba semu mpo yo lia pas jusque là eza mabe makasi et mwasi akotikala toujours mwasi et mwasi jamais amataka likola mobali mobali na mataka likolo ya mwasi et mais bino kuna na poto et tout est changeable même ko kota cuisine omo kotika nyimba balambaka bapangusaka ndako et parce que yo ke kayu non pas jusque là eza mabe et poto te et mbongo te et kayu te ke ko soma na ko manipuler mobali obwaka mobali onyokola mobali so mbala sali erreur okofongola fenêtre ozi valise soki chasse ya peko so pataka bilamba na kifunda nini okozwango obwaki yango na fenêtre ekende obengani mobali mama bandeko basi kaka poto nde sala bino bongo mo oyo abengi mwasi oyebi signification mwasi to mama eza nini oyebi signification nango soki olinga nini bana batosa bino bana babanga yo me yo kobanga mobali te ezaka ndenge moko ndenge obangi mobali te mobali akozala choke ekoswa mobali ndese yo mwana babangi yo te yo mpo kozala naboti ye 9 mois vraiment na libumu na nga me mwana na nga mona boti e aobanga nga te azotosa nga te parce que lete lobi okoyoka douleur okoyoka pasi bo mobali oyo eza pasi eza choka makasi mobali atafutela otike atafutela ko tike te atakutaki oyoki na forme na yo na makasi na mboka bana na bana oyoki na mbongolo moko me ntango ndimi kolinga ntango ndimi kobala c'est-à-dire bosana bamonte bamboka mapeka oyo matise bokeye na poto alors okoyi mwasi ya mutu anafuteli yo mbongo ana droit olambela ye ana droit onikile bilamba ana droit oservi ye tout oyo ya kosenga me bino te encore koliaka basemuli papa na cuisine enga na ke kayu enga na ke boye enga nazosala eyozosala te mama atosala kozonganda ku 4 heures azonganda ku 1 heure azonganda ku 2 heures azonganda soki 23 heures oyo abengi mwasi il faut kota na cuisine po lambela mobali na yo koyo kotika mobali na yo te jamais akota na cuisine alamba ayepa servi ya planto biloko mama yango oyo si olie pe onayebi na kobengo nani ozanga soni wana soni te olie pe abe ebongi te ebi mai yokufu elemba otope nini ngasoza ndeko nango oza mbata mpenza yonga nayebi te ngaso nazi ndeko nakela moko mpenza bandeko libanda o nake ndeko nanga atraite mobali bongo aza mbata nakanisi bilamba na nga mpe abokango na fenêtre aobenga nanga na jour la libanda mundele mpe abwaka ta ozwanga po eza mabe eza malamu te pomeka mpe kochange popesa mibali valeur imbe basu na valeur te na mboka poto imbe bakola papier hygiénique kutu bien mpona nini mongo ya mobali boyebi yango te yo moso outa wapi
utala mapanza mobali isi mobali te belinga kozala te eloko loka mobali utala panzi na biso basi non pa bandeko na biso ya basi bongo ti boluka ta kobongisa boluka ta bochanger comportement eza bien te bosisi mibali valeur mibali basili kalite ya mibali mibali mesingana na mobali ndeko moko na poto aza fiancé ya mobali ya connaissance na nga kwa abi na boyani na Priska na boyani na ye mpo na nini Priska aotraite nga lokola eloko moko ezanga ntina Priska atindaka nga nalamba na cuisine anikisaka nga bilamba nga moko mpo ali ntina niveau wana bungu te yango yo kitoko eleki yo to nini osuba agi tosubaka sikre soko simu na yebi te osubaka masubu ezalaka asidi yokoka kosubaka sokola konyokola mobali mpona nini yo kitoko eleki yo linda mondele yo nde nani adena sa basimba ngo toza nani non bongo te nga mpe na mwasi lokwa bino me nga na tata oyo anga vie na tata oyo anga ya vie alors pardon bomeka epe vraiment kochanger e comportement oyo ya bien te mosu azalaki na ye mosantu azalaki na kutu mwasi moko te nayebi te nayebisaki mboka yango ya poto mai bosokolaka to nayebaka te okomi kaka kuna changer couleur kaka tentire to nini bongo te pour favor emibali na konseye bino mobali nyonso oyo mwasi atindako na cuisine kolamba asu te boyaka mpenza po ye moto obala ye oyimisa mbongo na yo na poche ondima obala ye ondima nsofanga na okutu nzala famille na yo basengele kopesi te molobi nga na honore mwasi na nga na bala eza misusu mpe baninga babala basi na bango te ape na mbongo kapasité eza malobi nga kido akobala mwasi te andima mpo na yaka tovanda ya ofele me mobali soki anzimi mpena bimisi mbongo ne ya pasi apesi na famille temps baveste temps taba temps wili yango soki nini temps abali yo c'est-à-dire asa na bolingo na yo ape na posa mwasi na elingi napesi valeur na honore mwasi na 100%. So moto amoni te mwasi afulala azoleka alors soki eza bona sino mobali mpena mino conseil mibali nyonso ya poto oyo ya Canada oyo ya Suisse oyo ya États-Unis oyo soki ya Brésil oyo soki ya wapi nayebisi bino bomeka koya so na cuisine te bomeka kolamba semulu te mpona basi na bino boza bana misala na bango te soit baza bana misala manzaka milai makosoki nde baverni bamatisi emakasi na YouTube emakasi na Facebook emakasi na WhatsApp ataka banofo te batongana na bafacebook na WhatsApp ana tante yo kolamba na cuisine bomeka lisusu kolamba te bolamba te oya boyi eyinda etsepedaki mobali no na place ameki mwa likofi na kisi oza dio oza mobali yo moto obalaki ye saka efunda na leta ebokabwana bino basi basa baluka mibali balobi oyo aza na mayaka aokoka kobatela mayaka na ye te oyo bazangi bana posa nango me ezoyeya te alors soki baboyi kota na cuisine papa elatala baluka mayaka me yene bino soki kolinga mwasi aoboya te aolinga alors bokota lisusu na cuisine te bolamba te bosala eloko te soki ewuti mosala yaka soki posalaka ntina salaka awaka na duka ya kofanda na kia tielo biloko ekosala na ye te yakokomoi kosala kosala na ye te okota na cuisine soki soki yasalaka te osalaka lingo ntina ye nini nakoma scrafi na yo non emwasi abengami alambela mobali anikela mobali bilamba abongisa ndako abongisa bana mpe abongisa susu wapi no kwarto na chambre wana ezali mosala na biso basi mobali tolia nini mobali akenda koluka mbongo ayelanga mponga nalia mponga nasala mosala oyo ezosenga nasala epo na ye non okomisa mobali cuisinière na yo alambela ko na cuisine alors bomeka epe kochange
pardon, bondeli yo. Pour na leme TV to bondeli yo original. Alors, bon me kaepe ko changer. Bon tika ba comportement oya bana mikie. Ba comportement mabe, ba comportement ya bana nzambe te, ba comportement ya ba chrétien te. Pour un chrétien, oya yebi pena Bible, oya yebi signification bolingo. Ja konyo ko la mobali na ye. Jamais continue na mobali na ye, akota na cuisine lamba. Jamais continue na ye anika bilamba. J'ai revu la fenêtre, j'ai revu la police, c'est-à-dire on a moins cité, on a envoûté tous les années. Alors, tout le monde peut changer. Ba comportement na biso vraiment de quoi basi pardon mais on a changer ba comportement et on a vu couple moko aux États-Unis comme on a William et couple wana abala mundele mutu mundu mobali azali pela na Afrika ka États-Unis et abala mundele et mundele wana bazalaka bien afinga ka été atina ketala ba semoul et ba 9 ans de mariage. C'est beaucoup, hein. Et c'est bien facilité. Mon tout le monde a pas la monnaie. Et puis, après, s'il y a des documents, et ça facilité. Pour me changer, pour favor, na bolingwa nzambe bande kwa basi. Pour changer avec mi bali na bino. Pour me changer, vous allez vraiment bien. Et pour na biso, et pour na bino. Et on va couple bello, on a yebi. Bah, puis, bali banda mboka. Mais avant de pensa bien, il y a ça problème. Mais il y a bien on a évité bah comme on l'a vu. Et bien il y a Sony. Pour y en Angola, beaucoup y bandumba. Parce que ce qui kuna na poto ce qui nini, beaucoup y na bino comme on la mibal. Yango ezaka nini yango. Ezaka nini yango. Pardon. Comme kaipé ko changer ko na bien. Donc ba sango. Ah, bah, Congolais, ati. Moi, c'est na poto. Jamais na rosalango. Na moi, c'est les banamboka. Jamais. Parce que kei, ok, comment on a eu, ok, nous ko changer. Et ça pensa bien te, pour me caïper, pour changer. Et na comme on a déjà ko cité et na bosanité et ko boaka. Mon boss. Bambo tevele et si ko zali boss na ngai. Non, t'as un compote, boss n'a si Zali, Bambote, journaliste na yo vraiment. On a évité. Quand il peut expliquer un année, quand il a bien neni. Et le quoi a été, quand il a passé difficile, moi, mon moi. Avec le temps, vous savez, on a moutou, à ce temps, vous savez, malade, c'est qui va manga. Namoi, a été comme un lait ou un malheur, mais elle pas aussi ça. À Kimbangu. Sinanda et mobile nanga ifalia mobile nanga kata ko zonga azonga 16h azonga 15h azonga 20h na kolema na moya ngola akenda lambi a servi asili bangote akenda su misala banzungu lambi ki malasa ki musala aluka bongisa yango sala basala boy ko ya binongo parce qu'on a libembe to musala lino Nebi kayu nebi kokenda kate, musa na kwa expliquer no bizaka no kaya mandeni. Oketa mabanga, kuza kayu. C'est-à-dire, musa mabanga, obuka mabanga ngoto ndengeni. Na yebiti. Kutu aweza penza basi et please s'il te plaît bande kwa basi. Bon me kaye peut vraiment ko changer ba comportement bizarre, ba comportement beboye. Vous êtes dit que ça la passe ma bala té. Ce qui vous donne la thé. Matin, Jésus, Elzabe, Pesanga Libala, Elzabe, Kobondela, ma genou, et comme il t'a la poussière, et Zoki, mon Dieu, Seigneur, s'il te plaît, mon Seigneur, Jésus, donne-moi le mariage. Donc, on va donner le mariage en haut, et comme il en haut, na hebitela bien ngokombo nini nyonso change ekomi mabe soki nzambe apesi yo te okema ngengenge okasaki montani ya wapi
oyoka te un prophète un pasteur abimi bokoya mbangu mpoka papa nazobala te mondela mpo na nga age de ménopause elingi ekoma nakomi na 40 ans seigneur mon dieu alors ntango bakopesa yango ekomi na eloko kosakanela bosisa yango valeur okomosa lokola papi moko boye mikotina mobali elamba mobali boye mobali mpo na nini yaya bandeko na nga moni nzambe oyo yango moni ya na tala bafille na eglise ebele bazobondela nzambe yabanga libala etu bazobala te mpo na nini oza napesi ye libala eyapasi ya pamba mwana mobali oyo ndeko na nga mwana nga oyo mbongo ne kokende perte yango bozobondela bajeni okuma tala mokie bapio libala te mpo nzambe tala ya mitema oyo monaka bolalaka wolo te yango moni nzambe boza mabala te alors omimisa nzambe lokuta te mpo nzambe asalaka na ye me nzambe atalaka motema biso bato totalaka apparence ya moto donc omoni ondumba oyo boye oyo boye oyo boye oyo boye oyo boye me nzambe atalaka kati ayosi napesi ye libala aosaisir yango bien aobata ye libala oyo ekozala témoignage mpo na bato tobalaka mpo na témoignage oyo bana babali te tolamona couple couple fulani couple ya Rachel tanto na mwana mobali ne o Josué libala malamu balataka bien baza propre bana nzosepela nzambe na ngai mabe kutala libala neti ya bango me bino ya babino libala esiya nango valeur alors bomeka epe vraiment kochange makasi ekozala vraiment bien mpona biso mpona bino nyonso esi nalobi mabe bolimbisanga nalobi te boza basi bose komportaka bongo bomi nde na Congo batia na motu na bango basa poto banyokola banyokola bisa mibali yango wana enayebi ye na basi mosusu na poto mpe barespectaka mibali na bango oyo barespectaka mibali na bango bokontinue toujours korespecte mibali na bino bolambelaka bango mpeke bango barespect ndenge esengeli oyo babangaka mibali te bomeka epe kolanda bacomportement bandeko mosusu ya basi bazalaka kuna nde bazali mibali bango ndenge malamu tuka pena nasengi bolimbisanga soki boza choke na ndenge nalobi bolimbisanga vraiment nayebi basi nyonso te base komportaka bongo nayebi misusu mpe bolitaka mibali na bino bien ndenge esengeli mwasi te mobali na ye alors boposana te kosabone massivement ekozala bien na Demer TV original et tokokutana sekola toza toujours kosabone ekozala bien mpo awa na Demer TV original yoka na bahistoire vrai yoka na banouveauté oyo esaka bino boyoka baconseil ebomeka epe kochange nakomi na nga deja koshite ngai ya bino oyo Naomi Sadi bafana et le 25 décembre nazobotama alors bobosala te oyo ya bino yeyo obobosala te komanda baparabege boyembelanga ta bajosa anniversaire ata bakado bos nanga oyo ya yoti tala kaka journaliste na yo aosala mbula yo moko oyebi abeta mpe comme les garçons ata ya yo moko biso bobokango esango bien kaka bato basepela elabosani te kobwaka Denis Merveille oyo ngai ya motema vie na ngai yaya na ngai ndeko na ngai alingako mingi oza na be na motema na ngai oyo naokanisa alors nzambe abatela biso abomba biso lokola apia biso to ane ya sika makambo malamu eza nayebi kosimba tokende mosika eshali na biso oyo nayebi ezopupula oyo baza na chaîne ya Demer TV te originalité barate bobebi ya biso nde numéro 1 alors nabosani te kovoka yanga nyonso oyo bolingaka ngai bambote na bino yango oyo de Christ papa na Christiana
alingaka o mingi ba trop bisou na yo Maravilia ba trop bisou na yo maman nanga mo mati oya bota ngai mon maman nayebi le 25 décembre o bota nga sumbala mibale alors nalinga ko mingi maman nanga esikoza ba trop bisou na yo Gaël ba trop bisou na yo sikoza batela mama nanga malamu naye boteka na ye pembeni olele libanga no yango oyo batela mama nanga epesa ye mbote tokutani prochainement na